Yakopona ba dirigeant yango wana na 2005 le 5 décembre tokendaki na référendum to voter constitution wana epesi biso nzela ya ba élection sikoyo bana bandeko na ngai élection ezali mpona nini mpona kopona bakonzi ya mboka sikoyo tokei na élection mais makambo oyo bandeko na biso ya seni basali ezali buzoba ezali potopoto ondimi yango seni enome batu or que tokendeki na élection pour le souverain premier le peuple congolais a voté a élire Batonaye a voté président de la République a voté par députés nationaux peuple a voté par députés provinciaux et comme il biso et comme il a nomination Seni est nommé Batunabayango tolobi bon biso tozali ba démocrate tokende ko saisir cour constitutionnelle saisir cour constitutionnelle balobi bolanda mibeko ya l'État tolandi tokei baavocat misusu bazali awa baprésente dossier tokei na ba-PV na biloko nyonso ekomi kuna cour constitutionnelle wana bato nyonso bato ya Kabila bato ya Kabila mais boyokangai moko na ya bango alobi ke ye alapaka ngai akoloba makambo ya solo oyebi yango wasenda ye alobi makambo ya solo bake na dossier balobi Fayulu azali le premier mosala na ya bango est-ce que soki suivez la réaction du peuple. Le peuple n'est pas d'accord avec une justice corrompue. balobi na cour constitutionnelle oyo ya commission électorale balobi na esala boye aboyi alobi na kosala oyo nga na moni est-ce que na Congo tokoki kosala yango te est-ce que lobi tokotangisa bana na biso kimoyibi bon soki na ya l'État otie moto oyo ayibi bapoint bon sikoyo ba professeur na classe ba enseignant bakoloba na bana nini omoni ndenge seni na cour constitutionnelle balengi baboma